Allez, tous les cas d'élection. Prof W Radio-Télévision Lissolo. Vous êtes tous branchés sur la 3W Radio-Télévision Lissolo. Votre émission patriotique animée par DSV. Bandunde Kweidi Esika Oyo Kalate Baton Ekokweya Radio-Télévision Lissolo. Votez Etienne Tshisekedi Wamuluba. Toko voter Bangote. Etienne Tshisekedi Wamuluba. Ya Chichi Mokonzedi Radio-Télévision Lissolo di Chuba Tole Ya Biso Radio-Télévision Lissolo. Yoga Radio-Télévision Lissolo. Yoga Radio-Télévision Lissolo. Votre émission préférée. Yengaye. Bato bacheki tembe RDC makambo ekesuka wate emalembe tukwendile na belection tokoningana na belection yoka Radio-Télévision Lissolo. Votre émission patriotique makambo oyo ekosuka wate kwa
bandundwe kweidi kalate batone Chuba Doleka Ambuta Zambwana Joachime Mama Annie Doleka Nanko Togofoteye Nanko Vera Kanai Nanko Togofoteye Nanko Togofoteye Nanko Nakanai Yengaye Baotriche ngai Bokozwa te Bokozwa eloko tedi Awe Merci papa na biso mayamba na loyembo ya kitoko markele ma esi Tembe na Batu bacheki tembe RDC Marambo yeke suka wate Malembe tuwendile na belection tokoningana na belection Yoka Radio Télévision Lisolo votre émission patriotique Maramboyo yeko suka watekwa bandundwe kweidi kalate batone Chuba Doleka Ambuta Zambwana Joachime Mama Annie Doleka Nanko Togofoteye Nanko Vera Kanai Nanko Togofoteye Nanko Togofoteye Nanko Nakanai Yengaye Baotriche ngai Bokozwa te Bokozwa eloko tedi Awe Merci papa na biso mayamba na loyembo ya kitoko markele ma esi